Mbote mingi bande konanga bito mesano nanga surtout frères et sœurs en Christ. Na eli binoka te moko eza ya malamu te eza ya mawa. Liwa eponaka te etalaka pete. Liwa eponaka te etalaka pete. Bandeko, c'est pour cela Bible zo banabiso tango zo bimanandako. Tango zo bimanandako, il faut que bondela. Ba musu ba ko banabino te mikone kokaki. Eza ba sataniste oyo baza ko combattre bino na biso musana ba oka yangwana. Totala bon tucha commentaire, totala na bon tucha commentaire. Voilà. Alors bandeko komoni ndeko ayeba kite ke akomi na mukolo na ye ya suka. Ayeba kite. Bandeko, lorsque nous prêchons la bonne nouvelle de l'évangile, nos ennemis eux aussi viennent s'aimer la mauvaise graine. Et vous croyez à eux. Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, c'est une recommandation de prier sans cesse. La prière désoriente l'ennemi. Prière, prière devient un mot. Sataniste est un sorcier à Goya Golbanayo. Te bolanda te zamu koneka e kokaki bino ngol ko lobanzambe tout ça. Nzambe muta décida kanza. Ako lobanayo na ndenge moko avec envoûtement yo croire na yango. Mais Bible nous abiso. Prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Voilà Jésus-Christ vous a dit bayango. Ngaïté. Prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Bandeko, ozo la mukozo tambola, ozo kutana makomunionso, accident, banini, tout ça, chauffeur moko désorienté, ou aya tout presque mo koufi. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu? Ndeko nanga talaka mosali ya nzambe nini yolandaka tang muso azali mosali na nzambe te kota na YouTube au moins 80% au balekaka kuna voire même 90% balekaka kuna basimi Bible ba prophète basali na nzambe nzambe ayebi bango te. C'est pour cela que Jésus-Christ disait
chaque fois, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique. Parce que lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, okoye baba venturier ou ne belé, ceux qui se disent je suis docteur, je suis apôtre, je suis prophète, je suis pasteur, okoye baga o yazali mtanukuta. Mais pour yeba, il faut oyeba liloba. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique seront semblables à des fous. Ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur les sables. Alors, devinez la suite. Lorsque la maison est bâtie sur les sables, et devinez la suite. Tangu pluwe koya ya makasi, ba mbonge, ba nini, ndako ne ukuya na yango. Neko pona ko yeba mateya ya Jésus-Christ, o ya zoko luba, il faut luko yeba ka parabole. Malheureusement, dans l'église, mateya ka ngote passé, ba yebi yango pété. O balandanga na uto pesa bandiminanga, devoir lelo jeudi. Je crois que le 4 décembre. Non, le 4 janvier 2024. Batanga yango, lelo, vendredi, samedi, dimanche, avant tout, matin ya mosusu. Na teya bango, mais po batala. Ba mosusu ba, ah, mais biso bateya biso, homme, fils prodigue boité. Mais oui, parce que après c'est binango, aïbi nango te. Ndeko, bomoni ndeko ndenga zalaki. Tu éviter soki mto balaki, soka ki neka fête. Mais bon moni tango zaki ya hotelema. Azo e batte que dans quelques secondes ya yesili. Azo e banaite. Toute la sauce. Yewana. Akwei. Solo. Oh, ¿qué es espectáculo? Akufi. Eleki na Dallas, samedi ka oyitu teleka. Ndeko. Totambola na nyonso. Bandeko. Soki ozoke na hôpital. Tango ozo na ndako. Lofundo tochaka. Ekosila yo. Oh, nazaka na ranki na mutu botokanga na ennemi. Omona moza tinate. Na ute kobondela mikolo yo na hôpital ya Longjumeau. Na kendaki susu na Necker. Na 15e. Nazana ba vidéo. Tango zo tala ndeko na musu nenga komi. Obi, mais pourquoi tu chaka le fundo? Pourquoi nazaka na ennemi na batu? Pourquoi na lobaka boye? Nga ke na l'hôpital ko prier pour na batu. Okomona mutu, ozo bondela po na ye miso kangami azo yoka. Omona ga maya miso ebimi. Esili. Ma miso bimi, maintenant kati moté maté, oko bondra ndenge koki, c'est fini. Wana donc etkele la seconde likamosila.
ndeko na ngai nazana bato nazo yambaka okotuna ye opriaka wapi ngana priaka te traka ba pasteur yango mais oyepa na nga pona nini parce que pa yo oyepa na nga naza pasteur oyepa na nga osadi wana siko bando bunda abando mona siko ta na landa ina mona ki ba obalanda ba enseignement ya ifonge ndeko wana bebisi bato ebele ndeko nazo tinda bato ebele place mabe tant mutokobela bando yebso ko yeza kana musala na nzambe te mais yo landa ke pourquoi donc tu landa ka ye oyebi kazana musala na nzambe te ndeko na ngai et pas y biso côté ali le solo parce que mes chers frères et sœurs lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vous entrez directement dans le combat spirituel. Ce combat est invisible et éternel. Faut que vous ayez un peut-être papa ko landa déjà que lelo yo écoute aussi là nami peut-être bato yo ba bébé ça bino ba oh non tika ba kamwana c'est na crise à kufina et tout ça et ils sont là pour ça bandeko ba aussi na ba satani ils sont là pour ça so que biso dans le bible ba fuba ya ko chabino bakali et boyoka ka mingi bango boyoka ka mingi bango mais tango koma ka maladi olingisu bango te mais tango za na santé biso zo mbongo ozo mbongo obi non bakosa ka bino bapesa ka mbongo bosala ka boye mais akoyebisa bino te ndenge nini bango baliaka batu na butu na monde ya ténèbres bino bosemaka mais bango basemaka te mais bango bino semaka mbongo ya motoki bango basemaka banzoto ya batu apesi fibron akangi mabota na yo abala obala te kasi koseme na ye yango wana te mais azomona ngo babete mabe oyo azomona oyo bino bozo koseme mais ya ye azomona ngo babete azomona ngo normal ndeko soko za na esprit ya discernement te talio na lola mobali alaka te mwasi azalaka te nga mobali nanga alingaka te talio nga kutu mwasi nanga alingaka te talio na lola mwasi na mobali alaka te ekozala te mutu na mutu le sali est individuel mutu na mutu faso ba décision na ndenge na ye moko na makabanzambe bako zilo décision te makabanzambe bako lobela yo te il faut éouter pas na yo moko prenez garde veillez et priez car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. À son arrivée soudaine. Brusquement, brusquement. Yozo la mukade d'intaba, ola dit d'intaba, ola mukade d'intaba, o bibi pere d'intaba. O yebiti que alibanda bazali bazo sela yo. Mususa oya pananga osambela okimi parce que baninga no kuna basemaka bapesaka bofrande bapesaka badon basepelesaka basali na nzambe yo lokolo olingi yango te oboyi kokende l'église tango pase bando ye na yo obandi koya koluka pasteur dina banza nazo oblige koyamba yo te ndeko nazo oblige koyamba yo te kende nanu epai yo sambelaka luka epai yo sambelaka kende ngande pa oya pananga ofele kende dans l'église ndaku o bazo futa dans l'église eza ndako pasteur na yote eza ndako abatu bazo ko louer il faut ko futango ba offrande ba don ko seme eza na kati ya bible mutu autu ko lia bato yo awebisa yo te bako sakabino mais yo mutu autu ko lia bato ndeko yoka ngai ndoki oya lia bato sataniste oya lia bato même après sa repentance il ne peut pas prendre la Bible et à se proclamer pasteur
Oyo alia bato, atangisa makila. Même après sa dépendance, ako simba Bible était pour te yakabatu. Na Bible ezate, pour pesa un verset. Na Bible ezate, ngai nyonso ongana lubaka verset biblique. C'est pour ça que j'ai toujours dit à tout le monde, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc contester si je me trompe. C'est ça. La Bible est athée. Jamais Jésus-Christ soit Ndoki à commissaire apôtre. Jamais Jésus-Christ soit sataniste à commissaire apôtre. Après départ à Jésus-Christ, l'apôtre Batikalaka, Batikala ne soit jamais Ndoki, commissaire Moussa Lanzambe. La Bible est athée. Mais yo Ndoki, ya uti liya bato aye pana yo, abaniko ebisoko, balokotinga. Nzambe alokotaka Ndoki te. Pour la Bible, Nzambe alokotaka Ndoki te, alokotaka sataniste te. Nzambe alokotaka ba oyo ya ye. Dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ceux qui ont dans le royaume de Satan, au lieu de batukuna, Nzambe alokotaka yo te. Mais Nzambe a utilisé même une Ndoki. Si tu as une preuve, tu as une preuve, à quoi utiliser même une Ndoki. Pour agnokola yo, atteindre la chose en foi, amour et humilité. Bande kolanga, beaucoup de la Bible pas ibozali. Kofongola Marc 13 33. Marc 13 35 à 36. Marc 13 32. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Veillez donc, car vous ne savez ni les jours ni l'heure. Ah, mais vous êtes prévenus, vous êtes prévenus. C'est pour cela, Zalaka na losambo l'air nyonso. Pour kufandengu wanate. Ndeko, soki yo yamba Yesu Masiya, comme continue obikisi, yeba yango ke balandaka yo mikolo nyonso, tanga na psaume 56:7, balandaka yo mikolo nyonso, na idée ya kosala mabe. Notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévoré. Bible, les autres balais, nous sommes dans 1 Pierre 5, même dans 1 Pierre 5. Et ça, on le bayango. Tant que je sais tout ça, ok, prenez garde, veillez et priez, car vous le savez, quand ce temps viendra, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ndeko omuna mtu abela abela kabande ya kufakate. Abela kabona brrr neteleka kufana pita azogi. Mais yo kaka les mêmes jours OK. Kaka les mêmes jours OK. Ndeko nangai. Soki yo zoko yoka. Oyo ngana yo zoko loba. Nandi c'est pas vos cœurs. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Matthieu 25, 13. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 44. Matthieu 26, 41. Luc 12, 40. Ba oyo balingaka iloba ako sepela po atanga ba verset biblique wana nyonso. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bible lobi na biso na Hébreu 10 25. Hébreu 10 25a. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée
comme c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux 25, Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, verset 25a. Hébreux 10, 35. Ndeko nangai, Nzambe balukaka na bassemblée, balukaka na ministère, balukaka na église, Nzambe balukaka na ndaku te. Namonaki sataniste wa Belgique, balukaka sambelaka yongo na ndaku, sambelaka yongo na ndaku. Ye aza sataniste basenga 38 personnes. Il fallait alors banabino basenga 38 personnes ndenge nini. Abanaine kolia avani na ye basengi ye a tuna ye tong basenga ki osaki ndoki ya kondima te. Bakoki kosenga yo batu te soki ozangi kindoki. Po basenga yo batu foza na kindoki. Po basenga yo batu foza na kindoki. Foza la mutu boko ya miso efongwama. Ale basengi yo batu. Yo mtozo landanga ozana kindoki te. Do vai no ka basengi yo pesa mama na yo. Basengi na ondeni. Yebisaka basengi na ondenge nini. Ava basenga yo ifoza na kindoki. C'est-à-dire miso na yo efongwama. Bakoti na ndaku na yo batu so bazomona bango te yo ba lui pesa biso. Yango na basengi 38 personnes. Ifonge. Po azalaki ndoki sataniste. Il y a une différence entre sorcier na sataniste. Sataniste, c'est-à-dire, alinga kia kuma na mbongo ebele ete olomi ide. Atangate, mais alinga kuma na mbongo ebele. Avant kuma sataniste, aliki liboso ndoki. Ali, akomi siko sataniste. Sataniste est ministre ya Satan. Alors, mutu andengwana, il faut apprécier yo parole po alobano nini. Et yo tozo landaye, yeba kozo commettre péché de participation. Lucas verset dans la Bible. Ba péché oya ye ezo kende mbalamo pe pa na yo soko kufi brisque mandenge ndeko ya kufi mbalamo na séjour de mort ezali de salle d'attente ya faire souffrance eza kuna surtout lo ozo yokate bako tuna yo mama pasteur dinabanza baneko te oyebi ona yebi papa oyebi mbata olandaka ye ote olandaka nani oyifonge ba bano tala kuna tala ifonge kuna na sata bazo sola bakola kisa oye babi tala ye wana tala donc muto yo yanga so le no vérité bolingo yo kaete bozo yo ka muto ye moko alobi ke basenga 38 personnes mais comment ko za tina niveau ndengwana ndeko nanga soki o monika muto alobi oh j'étais pasteur magicien ko meka ko landa ete pasteur magicien azrakate. Pasteur magicien, azarate. Pasteur tout court. Soit l'un, soit l'autre. Bande kolangai. Omona kaba pasi ebele. Olanda kama kabwanzambe ya nani. Osambe la kapa ya nani. Combien de bat babenga ngaya wa pasteur tano pasteur na biso soza musala nzambe. Na koye biso tout de suite pesa nga soka za na nini na katiao. Ego senga nga 10 minutes na koye biso ngabité. C'est un prédicateur. C'est un simple prédicateur. C'est tout à fait normal, ça ne va pas faute. Mais Moutou Oyo a mis bien mi pasteur. Tant qu'on a prêché parole, à cause de la faute. À cause de la faute. La faute, à cause de la faute, à cause de la moko, mais rare. Nga cause de la 10 vidéos dans la salle, les choses à ta faute à mon côté. Au Hollande, les choses dans la salle, 50 vidéos aussi, faute à mon côté. On voit peut-être barrière de frappe. Na tcheki 25 12 eza 25 par 10 mais ngana ba ko prêcher bino ba mensonge mais utandeni uzandeni cet esprit ça ko kitenga comment on prêcher bino ba mensonge ya ona mona même ndoki même nani soka l'équipe nanga soka kei akimi na kindoki na ye akina olobaka akete kuna lilobayeli kuna asaka témoignage solo abakate kuna lilobeza kuna. Comment bino na nakamutu azo prêcher ba faute belé niti mabaka. O musuza bina kabina nani o soki wa mukuna non. Soki walesa. Comment batone beaucoup la ndabango. Ah. C'est belé. Parce belé. Ndeko nangai kola la kaneti ngulu te olamuki beneti ngulu. Ava kola la bondela. Soki osalaki masumu Toubela va erulala.
Mais lorsque vous priez, en conservant vos péchés, votre prière est en abomination. Mais c'est la fatigue. Ah. Cet homme a bloqué Banini. Vous avez vos péchés à vous. Il y a okoki kosala prière te soki osali repentance te. Lorsque vous priez et vous avez des péchés non confessés, mais vous savez le côté? Mais vous savez le côté? Yangwana nga na ministère na nga nazaka strict pour na yebi ki na yebi liloba. Nga mutu nazola kisayo. Do soko yena fier na opa na nga yawa na bengani yo. Mbala muna bengani yo. Ah opa na nga discipline. Discipline. Ozo landa liloba. Ils ont changé. Quelqu'un qui va à l'église, azana rankine, alo bisaka muto ote, église andeni yona yokine. What église andeni? Hein? Muto akene ko sambela. Mais azana benemi, o ya lo bisaka ite, o ya lo bisaka ite, o asala boy, o asala boy. Akene osani pa na église andeni wana. C'est tout à fait normal akene ko sambela ite pa ba walesa ibine lo komote, aibi mission na ite, asa ko bina na ye. Aso bina na parce que ayebite mission des anini. Ba dedi kadima o ba kena ba nini wa sura ba seni mais ayebi mission na été mais alobina bina za pasteur. Mission pasteur za ngona te. Mes chers frères et sœurs, veillez, prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Donc, on appelle ce nom un verset biblique et belé. En pratique. Je vous ai toujours donné mon numéro de téléphone. 033 6 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Que Dieu vous bénisse et bonne année aussi.